Donc Wera ndem t'a confirmé sans embêter. Wera confirmé habillé mon comme t'a confirmé que Mike Kalamba a na cour des grands par rapport à plein. Et ça Jésus te oyo a kotaka makambo mutazo sala et ça de Wera. Wera azade artiste. Artiste congolais. Tu es makambo ya sala. Mais parcours na ye ça n'a rien à voir na makambo nzambe. Mama Bibelobi batu oyo basangana bato bakokana nde basanganaka. Bato bakokana nde basanganaka. Pour nini a présenté bandeko wana, na présenté bandeko biso ba yemba lokola yete. Peut-être bon bazala. Oh ba pona ka lokola yi. Mais pourquoi inviter bangote? Ozomona sikoy. Donc bandeko wana basi bakenda na kamu susu. Non, ego salamati. Comment papa? Tout d'abord, maman ben a reçu boy. Non, ka ben ka ndeko Mike Kalamba pasteur. Oui. Nangana ba nana commissaire pasteur. Aza mwana papa mbiye non? Est-ce que maman papa mbiya tsaye maboko ba comme pasteur. To ba pakasite bete ba tsa pasteur ba tsaye a maboko comme pasteur. A to abora côté. Ngane ba ki Mike Kalamba c'est un frère en Christ. Aza chantre en colo. Aembe la kankolo. Et comme ça, on a dit que nous avons un pasteur. Oh non. Est-ce que nous avons un exemple à suivre? Pourquoi pas? Non. Ou est-ce que c'est un exemple à suivre? Non. Il y a un sala. Bazo kangel bato bikuki ako ya contre la bokonza nzambe bazo ba dégâts ko sakanate bazo ko déraper lengo sakanate muku na za modèle te wala sa za modèle te et ça le rôle bato te au mona lobi mutaka ne bimbali misanga ba bali misangai lobi sex step ce qui sex step hein au mona bimi abana moi si boye asala boye tout ça banini et ça ko ba molo bato bato yebi yango. Pourquoi que wana ba côté ba maison mususu ba za ko voter bato wana mais ba za ba ta Holanda te ba za ba modèle te ce qu'on comparer le banza mena bango et ça ko la mutu na moi ba peuple ba za abandonné na mama ba konzi wana te pour plus pas ba konzi biso ba za kata misala mabe ba sina ba partenaire Satan. Makila ba sozo tangande mwana bato so kufa bango bazo so ba poste et puis na état ya ba makambo tozole na mboka ba conseil ko sala kate kuna na ese baka bato bazo kata bato makingo bazo violer basala biso bato batikala ba veuve na ba veuve Batomatika barofele biso wakaka masanga concert copina tout ça et c'est la tidate et c'est tout ça de cœur na bande ko na biso to za attitude moko méditation poto benga na banguna na mboka na biso et c'est ngwane kei ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola baninga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango Oh na Vincent Makeba Bonjour, bonsoir, ça dépend R.O. Brolanda. Chaîne Nabino Ciel Ouvert TV. To pesino bambo te belé to lingarabino makasi. To bara chaîne oza chaîne moko ya 100% bonzambe. Ah vraiment, et ça toujours comme makambo édifié rabino.
Vraiment la pesi bino ba merci belé bino bozara toujours wana pona ko s'abonner na Silver TV bino bozara toujours pona ko soutenir chaîne na bino to lingara bino pe na motema to porte avec mon cœur to pesi bino ambote belé na pesi un grand merci pa ya moto azabo na sima caméra Josué Liwanda Brown na pesi ambote belé vraiment na pesi moto pa ya long valable Sadik Makela les grands monteurs le lot vraiment la thème na sujet moko eza tellement munene pe eza makambo to sema na lobi kana mboka na biso lelo toza dimanche lobi toza ki vraiment mukina tamu ke pour non ça émission mais lelo to yevma to ye kozwa patriarche champion levé pour to solo là vraiment lelo pour na makambo eleka ki lobi na stade de Martyr pour na concert ya frère Mike Kalambai vraiment to solo là on a papa le patriarche Vincent Makela na opese de Jean Beauté. Bonjour pasteur. Bonjour servant de Dieu, Maman Béné, Nzamba Pambole Boni. Oui, Dieu fait grâce, bon Dieu. Nzamba a la grâce sur l'église, Dieu a fait beaucoup de grâce, Dieu a fait beaucoup de miracles. Na Pambole pour Azali Nzambe, Nzambe Malam, Nzamba Pessim Sobomoy. Merci pour l'invitation, Maman Béné, Nzamba Pambola, yo servant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Tes yeux brisques, tu es fatigue. Après, je suis un peu fatigué parce que na tei et puis na bondeli pour na bateau talaka na zala nzoto te banzoto pe bani kokola na souffert ça ba 20 ans te donc il faut na zala moi fatigue mais pour nous c'est Nzambe ça va nous sommes là je crois que nous allons passer de bons moments na bateau ba Rolanda biso na pesi bango no sombote na kombo na Yesu. Merci beaucoup le patriarche vraiment na pesi pas na pesi pas mbote belé pas ya Gisèle Mboyo, mon jumelle, Rolanda biso ada sur place à to pesi ba mbote bena pesi merci pas mbote pas maman Marcelo mbote pas muto sunga frère Caleb oazo ya pe na moto makas to pesi ba mbote belé pasteur Vincent Makela je pense que quand même oza mwana kin de to loba papa ki na mwana te na papa ki chassa banus bakoma bana yango mbongo ekoma kosala kama bana mutango kisija 50 yo benga za mwana kin. Bon pasteur Vincent oza quand même congolais okai quand même mambele kele bina mboka na biso événement munene tozaki na bouger ki mokili te bouger bo mokilité ça non événement il bouger nango mokilité et ça rende makambo sala maka mais noka kiango et puis ça qui nga moi tristesse hein j'étais un peu triste na makambo na okaki parce que makambo nzambe bongwani comme ndenge musu mama bene bo to sala ko boni bata mokili baza matoyi mangongi boka te voilà ba conséquences za ngwana. Vraiment papa Vincent Makela obiki okaki yango ozaki triste mais ça m'a remonté pourquoi vous êtes triste aza musala nzambe collègue na bino il faut soutenir na soutenir makamwana te parce que c'est une tristesse parce que tout d'abord ce que landeli ba makamwa pena ndenge zali mama bene ndenge pena bunzambe zalaka il n'y avait rien à bunzambe là dedans et c'est que non makamka ko ya ba concurrence ko mimoni sa kenga pena za danger ngapena ko sala plein ngapena na yebana tout ça banini rien à bunzambe zakela parce que mutunde alinge ko se faire vedette bato mona kazaka vedette ayebani ayepe ko sala plein parce que moko sa publicité nango déjà donc nako soutenir bloc ndengwa na te ngana soutenaka lobanzambe kat na solo oyo bato bako bika bato bako so bomoyi oyo eza andeo bato ba so bomoyi en tout cas servant de Dieu mama bene na supporta ngote na soutenir ngote pardon. Merci beaucoup papa mais bino bolo barake Nzambe avanda na alinga ba louer ba adorer ba sanjola e ba nettoyer ça ba kenero au sanjola Nzambe il y avait rien de Dieu là dedans biso bato tout ça bato molimo to ka solo ba makambo oyo zo pesa Nzambe lokumu o pesa Nzambe lokumu te to ka solo na ngo Nzambe atsoki lokumu na makambo alobite par preuve bo mona ki makambo lekaki Nzambe atsoki lokumu na makambo wana te ezaki nde bato ne bazo lokumu bangai ko se faire voir que baza ba vedette ezeli kama vedettaria ezali kambo ya muta ami moni sakenga pela za danger lokola oya sala kinga na ko sala ko lekai parce que c'est le moment maki ke boya bo mona plein ko sala ma bo mona ba dégâts ko sala ma yango wana donc Nzambe soki lokumu te mama bene mutu akosa yo te likamwa Nzambe wana ezalaki te. Merci beaucoup patriarche abi likamwa Nzambe ezalaki te papa vato kota na mambo elekaki lobi mais yo lobi ke mutu ngaka sala mo ba concurrence na bon ba sa concurrence concurrence ko ti na bon Nzambe
concurrence bossa nani papa, il faut éclaircir toi. Mais concurrence bossa là on a bango bato ba nani comme baza bazotanga komba Yesu. Mais baza na Yesu angote. Parce que Yesu concurrence te. Ozomona. Lokola bamisa mukili babeta stade. Pona ba plein soit disant nzambe pe babandi ko beta pona ba plein mama beni. Ezoli kamakolo bate nzambe to sambela ka nzamba concurrence te. Azanzambe oya yaka pona kopesa batu bomoi. Mais oyo comme nzamba concurrence kana ko beta boko mona ba phénomène ko sala manano e sala mate. Mais ngona pe sala sala mate ngona ti. Papa soto landio bien ozo bomba mom bossa ni concurrence to mona ki pasteur Mike Kalamba itango sala nini alobaki yango bien a invité ouais rapport ouais ne bien ki ba barenta akanga ba plein ou le ki a ouais rezate ay ba beti na ba concert mais no benga wera hôtel soki wana nini donc to ko loba ke concurrence on eza pona Moïse Mbi ya beta ki yango yepa kineka ka beta to ndengeni. Tout d'abord ndeko Moïse Mbi ya beta ki biso to ko emboîter le pas ya bato yo bazali na libanda ya parole te. Biso to sala lokola ndenge liloba nzambe elobi. Ozomona mama bene. Mais bato wana bazasi ko kolanda ba pa ya bato bazana baza ba innocent na makambo ya nzambe. Nzamba benga bango teke po ba te ya sango malamu bango basala makambo na bango mukili. Wala soka sali plein. Ngana ko tango te. Soki jiba sali plein ngana ko tango te. Même si to benga mapona ba plein te. Mais to benga mapona ko gumba mela nzambe ata ba ye 3. Essentiel to gumba mela nzambe. Bibo so ba ke là où 2 ou 3 basanga na kombo danga na zaka na bango. Notre maître Jésus a l'obité que là où plein basangani nde zaka na bango. Osoma ke ba sala pena au contraire ya liloba nzambe. Ba bimi na libanda ya parole. Yo lobi ke eloko moko bunzame na katwana ezala kite. Ezaka maka mokili mama beni. Merci beaucoup Zaki Maman Bokili. Balandesseur Vertivité aussi nous toujours beau s'abonner massivement. Vraiment s'abonner. Et ça biso bien. Hein? Au lieu de vendre la émission, tout le monde va vivre tellement bien abonné bazamuki. Beau s'abonner vraiment et belé. Peut beau partager l'émission sur les liens beau tinango partout, c'est là vraiment bien. Pasteur Vincent to ko maman ali kamuna bisolobi et Zaki concert il y a pasteur Mike Kalambay. Mais concert et banda qui tout le monde est parti déjà à 14h to kota na likambo yo ba mort et puis ba crise. Pasteur Vincent, moi je ne sais pas est-ce que Yesu wana mne bosé la rabi qui a coupé sa bon moi et comme ba équipe ko sala mana concert ba ko adorer nzambe batu ba kufa et si ko nzamba zali batu ba kufi batu ba perdre ba vie papa Vincent fongola ngonanu non et ko sala mati. Comment papa? Tout d'abord, maman ben Robsoboy. Non, ba ben ndeko Mike Kalambay pasteur. Oui. Nangana ba nana commissaire pasteur. Aza mwana papa mbiye non? Est-ce que maman papa mbiya tsaye maboko bako ma pasteur. To ba pakasite bete ba tsa pasteur ba tsaye a maboko ko ma pasteur. A to abora côté. Ngane ba ki Mike Kalambay c'est un frère en Christ. Aza chantre en colo. Aembela kan colo. Et comme ça, on a dit que pasteur. Mais papa, si on a déjà Nzimi qui a pasteur, Bawale, Sabazo Yambaye, pasteur rebelle, hein, Bazo Yambaye, c'est qu'il a déjà confirmé qu'il a pasteur. Comment va tout tangana baza batoli pengui? Oh non. Comment so tangi wanda? Baza batoli pengui. Ba fandi na kacha parole te. Est-ce que muku na exemple à suivre? Pourquoi pas? Non. Voilà ça c'est exemple à suivre. Non. Yo makambato basala. Bazo kangel bato bikuka ko ya contre la bokonza nzambe. Basala ba dégâts ko sakanate. Bazo ko déraper lengo sakanate. Muku na za modèle te. Voilà ça za modèle te. Ozo bon et mon Mike. Bon soki baba za ba modèle te yena ko za modèle. Non. Te. Pardon, pasteur, au retour, il a vu ce point, il y a un modèle T, ou aller sur un modèle T, et puis Mike pas un modèle T. Au retour, il a vu ce gaffe nini,
o mukuna sala o eningi c'est sala que non mukuna za modèle T puis wale sa gaffe ni sala et puis na Mike o c'est que base la modèle T Maman ben ça m'a makala to ko zongela ngote mais bino boyebi ba tu bayeba ba tu soit perdre ba mémoire mukuna za ko condamner batu moto a divorcé o ko yoka maluba na yete ata en église to depuis a divorcé abala soki nani protocole na ye omona basoma kamwana nie akotra mabale mabe akotra la politique mabe donc asa mutu ya multifaçon sans position banakate so azali mutu na nzambe to asa mutu amukili to asa mutu politique banakate asa modèle te wale semaine il y a pas un modèle par rapport à Bamakami à Salaka. Ce sont des bateaux c'est filtré na kati ya misala nzambe bon ça n'importe quoi bazulu ka babes na bango ba modèle bazoko ba papa kelani ba modèle bango ana to ikolanda ozomona soko bina ta ba modèle eza ba papa kelani ba pasteur ba paka Jérôme ba modèle bango ana bato tanga ka ba modèle te papa wana eza génération ya likolo mona baza papa ma génération ozomona lelo ba pasteur si faut tanga modèle okotanga na ba génération lelo ba eza mo rare et puis ba génération lelo o baza ba modèle mingi bazolika ba beste ba ebana penda te baleka na ba TikTok te baleka na ba réseaux sociaux te pona koluka koyebana ba modèle bazali mais bato ba bango te bato balandaka bango te mama ba bata makati na nkolo po ba bimisa boy basala n'importe quoi basala ko banga nzambe molimo nzambe zotinda bote basala n'importe quoi o bato baza ko sala c'est ça le problème et ça le rôle bato te o mona lobi mutaka ne bimbali misanga bali misangai lobi sex step ce qui sex step o mona bimi admena mwasi boye asala boye tout ça banini et ça ko ba molo bate bato yebi yango pokaka bato wana ba koti na ba maison mususu baza ko voter bato yangwana mais baza bata kolanda te baza ba modèle te soko comparer le banza mena bango et ça ko la butu na moi oui voilà. Merci beaucoup pasteur. Question à tout qui répondre en tête au moni na zongi pour ba comprendre ba tuna stade de marti ba koufi to bi que la mboko na so ba ici so que ba koufi 7 c'est que ba zam sous 24 pour to yoka ki ba koufi 7 et pour ba to za lokwa na ba to ba sali ba crise ba za 18 wana eza o yaki lobby peut-être le loso que commis combien toi commis combien pasteur Vincent nzambe na bino bosali la basala nzambe ayaki et que s'est passé que monsieur mo nzambe sali asali activité mo munene batu ba ki kokufa eza na ngope normal non mama ben pourquoi non fongola no batu ba yeba pourquoi non zana na répondre ngo na verset biblique simanango na ko panza teke nebi ke moni batu wana bazalaka monde likamuke na ke porter plainte o mon eza attitude bana nzambe te mwana nzamba funda ka bantu te papa Vincent banga plainte nga kuna banga ngote nga yobi ke kana banga ngote nga banga ba plainte wana te nebi ke bazabata mukili il faut mukile contre la bango baki makamba kuna mukili mais ngala zamu tamuki ya mukilité na so vivre na mukili mais na zamu tamukilité na zamu tonza mabenga na mepese pai na ye na sina kufa na sekwa na Yesu na ko banga ba peine na bangote na ba renommé na bangote donc ce qui moi ezali Caleb atela ngana na Jean 10 atina Jean chapitre 10 verset 10 na verset 11 mama bon na panza teke na nega blagité n'importe ce qui frère Caleb baza awa à côté la biso Jean 10 tina verset 11 Jean 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 11 Jean 10 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Papa Théo qui est verso PC biso. Ok, on répond à ce qu'on a question là.
au moni que Jésus ayaki pour appeler ça bon moi maman béni. Jésus ayaki te pas bon marabatu. Jésus ayaki pour appeler ça bon moi na Jean 10:10. Et puis na Jean 11 à lobibo na Jean 10:11 à lobi berger ayaka ko appeler ça bon moi na ye pour na bampater. Oui. Ce qui ndeko na zaki vrai berger. Ayaki pour batu babika. Yenda ko appeler ça bon moi na pour na batu wana. Mais batu baki okufa te pour ya cette activité. On se montre que c'est le contraire malobanzam. Oui, c'est le contraire de la parole. Oui, oui. Donc, berger aye asali activité pour ba pato ba ye pour ba zobo moi ba kufa ya za la protéger azo kanda ko ne malamu ali amela. Ce que ba famille ba sala ba perte batu. On se montre que c'est le contraire de la parole de Dieu. Papa pasteur, ça na comprendre tiki bon tiki histoire. Atiki histoire qu'il y a peu à l'écart quand le stade des martyrs, tu peux bazaki à craquer, plein craquer, ils ont déjà côté une histoire papa. C'est vent de Dieu. Parce que histoire moi malamu toi mabi. Ya mabet. Histoire ba tu bakufi, bana mikie bakufi. Maman mona moni wana maman mukolo, ndasuka pembe akufi. Moi si ya bato azana zemi akufi, et ça histoire malamu. Mort d'homme, et ça histoire malamu. Mais je sais qu'il peut battre toi bon moi. Hein? Bible le biango, muto kondibe na kolo akufa te. Mais ça bon moi na seko. Si ko batu ba yepo bandibe na kolo ba adoreye ba eko kufa. Eza histoire madame. C'est le contraire. Il y a nzambe biso tondimeli, il y a so susu biso tondimeli. Ezota sake ba c'est l'nzambe te. Et puis, on sait l'activité. Au bengi ba wera. Wera rapport les anini. Nessa ko madame. Et ça rapport mon côté. As artiste, musicien, prévenez que Wera Tanga Mata, qui Wera Lobby, Wera Bi langage m'aurait bien confirmé. Si ko Mike Kalamba a côté na cour des grands. Non, c'est quand je suis lui en abronde pendant que tu fais l'émission, il faut balancer les bisous banini à Wera Wana. Wera son Azali Piawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Azali Piawa. On me fait savoir qu'héritier Watana Bébé Azali. Mon frère Fali m'a dit il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Betelaye Super Mapokopo. Voilà. Le bon Isusu, merci. Le bon merci. Le bon Matanda. Et toi, ça qui dit là. Yangiama, j'aimerais vous saluer. Venez, venez, grand frère, venez. Ça ne gêne rien, venez, sentez-vous à l'aise. Et là, et là. Oh, Betelaye Super Mapokopo pour la coulou tout la biso. Que Dieu vous bénisse. Maître Ninja. Alinga aloba, napesi aloba. 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 Ok. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambai a koti na cour de grand. Lelo to ende ko honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobete la Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na linga Nzambe moko. Kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci.
Offrez-moi une place. Abiwera a confirmé ce que Mike Kalambay a continué à cour de grand. Na cour de grand. Ça me langage suspect. Donc, Wera Ndem t'a confirmé, sans embêter. Wera a confirmé, Abi Yemo t'a confirmé que Mike Kalambay a continué à cour de grand par rapport à plein. Et ça, j'hésitais Oyo. A kotaka makambo mutazo sala ezande wera azande artiste artiste congolais tu es makambo ya sala mais parcours na ye ça n'a rien à voir na makambo nzambe wera abeta musique na ye pour sepsa ba chéri concepsa ba jo concepsa mukili mais tandis que ndeko Mike azobeta po batu babika baki kufate. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, maman béné. Ouais, ça n'a rien à voir avec la parole. Mais et ça mort d'homme. Et kokanité na maloba nzambe, et kokete na mission yankolo. Et ça malamouté. Et puis, alors que Babette la cola maboko pour la présence à Wera. Non! Té! Ce qu'on a, na nini wana, ba vedette bazay combien? Bazalaki ebele ba Wera, bazalaki babinani, il peut okangi kaninga ba EBC présence à Bill Clinton, ezalaki ba EBC présence ya héritier, ezalaki toki sui paré que ba mort peut bazalaki to éviter. Mama bibolobi Batu oyo basangana bato bakokana nde basanganaka. Bato bakokana nde basanganaka. Pola nini a présenté bandeko wana, mais a présenté bandeko biso ba yemba lokola yete. Peut-être bon bazala. Oh ba pona ka lokola yi. Mais pourquoi inviter bangote? Ozomona sikoy. Donc bandeko wana basi bakenda na kamu susu. Bana kana bisote. Pour ce qu'on tient au tembe, faut à la mouton yo, aux angi mayele, to aux avoutés. Et moi on a la kebaza sur la cannabis sauté. Bakati sangambu. Papa faut qu'azaki na wera yango za na cannabis sauté, wera pas azam mututi. Abonga bi wera za nyama. Wera za mutu. Mais azali mutu par rapport ya kaya pona. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Azali mutu par rapport à Kaya Pona. Ngana wena na inagawera te. Na rappel contre yete. To servi na bon même maître te. Même maître te, même banze moto embaka et ça gana ba texte ndenge mokote. To ko kanga maté moto aza pire neti Michael mana mona minga a coopérer mingi na fali eza bien te tondeni. Eza bien te. Eza bien te. Et ça va la mouter. Fali, le rôle a pona musique wana, yaka wana, ba chanson populaire, ba ninga nezali ba ferré, héritier, voilà, ba Félix Joazé quoi, osomona, ba viela ye wera, ba mopa o mokonzi, omoni ba ninga na ye, parce que bazali bato bazo sala, ba pona musala moko, na bango. Sikoyo na cannabis baninga ya ndeko Mike eza ba Patrice eza ba couple Muloba est-ce que vous naga eza ba José Nzita voilà parce que ba pona kawana kaya kogumba melanzambe c'est très important. Parce que ça, ceux qui ont dit qu'on va prendre kawana, s'il faut pour le banan, Mike, servir une zambe, servir dans même maître. Parce que s'il faut tenir la biso deux chantres, on va convaincre kakayo qui va servir la zambe katina solo, on peut porter baron qui va dans l'église, donc on peut se chanter tel na tel, et ça banan. Et ça coupe le boulot bas. Après. Carlito. C'est fini. Et puis, na zaipe ko se plami na bakunda assisté. Oui.
okomona bato bavanda na kati ya parole mais bato poni wana bato bayebani na bango basala kombo mais basalaka pena donc nde bamike baza lelo na actualité bango baza na actualité te neti couple biloba tokobaki na langage ya bato nde baloba mokili basila ngana sila mama benga couple buloba bayemba okosati kindingu na kati na nkolo deux fois te nga na baba ndeko wana na baba ndeko wana na église na baba ndeko wana no sala bango émission na tikala kidiba mutu kati na nkolo asilaka te bato sozo bazoluka batualité bazoka zongo pa bavoisin bible lobi boye na yembe eske vande eske telami yo ovandi na se akiti ya bokonzi ya satana mosimi kaka nde kombo nanga kosimba ozomona epuis misala bango ozomona ke tozala bango suka moko te bango nyonso bazalaka so bango beta stade il faut bakende pa ya ndeko moko boye faut bakende pa ndeko moko boye papesalamaka koma nde moto aza secret stade tomonaka so fale alinga beta fere bango tout balekaka kaka par ndeko wana pasteur wana eza nini eza na mabomba mimo eza na maboko ya ndeko wana to ndenge eza na mabomba me ya makama molili papa eza oyeba mambozolo me nazobaleka masolo te eza mabomba ya makama molili nga mpe seri moko boye nasalaki émission na ndeko wana so mpe balingi lonsango extrait batala nakendeka makambo ya nzambe toseneka makambo ya nzambe na zongi ndenge makambo mosusu te oya bango pour la salle après faut les kuna tout ça y a nem ça va passer ça va te m'appeler et ça la makambo ko boye y a bien été maman et batama mais un jour atabute wumeli mama bene boka bato bakanga émission yo un jour tu redécouvrir la vérité wana. Merci beaucoup de découvrir la vérité wana bazo signer d'ailleurs fait au chiter déjà. Vraiment patriarche Vincent Makela tokoto qui est vraiment na souka émission na biso ya lelo oki ko souhaiter ba condoléances la famille va perdre des bateaux ba wa na hôpital eta ke musala nzambe oki lo bani na ba famille va perdre des bateaux pour qui ko s'adresser na pasteur Mike Kalambai oki lo bani et ça lui passe maintenant on peut ça ba condoléances. Pourquoi elle me peut ça buzoba liwa ya eza liwa buzoba eza liwa buzoba sikoyo ba gagner nini ba famille bango gagner nini ndeko mike azana kimia avant na c'est tout tant que ça coûte likambo ya lukumu omoninga na betaki il y avait des morts na plein na sala ke sala kate faut mo ka kumisa ki yango mais est-ce que ba to ba gagner nini to somo na kolela moi la mso tu reçois diplôme na pesa ba condoléances te liwa buzobe ezalaka olobani pona pasteur Mike na ko ba rappeler ko pona été po to lobi ko sani nga na ebana lokola yete na za star lokola yete na za mbongo lokola yete na ke na kabetasi lokola yete to ninga na ko pesa yi soki le ba nzambe oya yebaki oya zwaka na stebetel alors ça lango le lenge longo banité qu'est-ce que moi je peux faire non baneni a continuer comme ça ba makamuna so les zakati nkolo gloire à Dieu so les nkolo te gloire à Dieu nzambe dem ta yebi ninga osula nae likamisa ngane bandeli pe na suka lango mama bene na bamba la mingi ata mukombo so bombi bokila boletse veste ba geste ne ko tsa ke oya za mutute asa mukombo so un jour viendra. Merci beaucoup. Un jour viendra. Pasteur Vincent qui koloba nini pour na autorité na biso ya mboka parce que tout le monde a presque tous les concerts et beta maka na stade de Martyrs ba kufa kaka bato ba oki ko s'adresser na ba connexion mboka ko ba nini pour na problème wana zo komi na ba congolais to kufa na est ali sous na capter to kufa ali sous ko koloba nini papa maman ba peuple baza abandonné na mama ba konjuana te pour plus pas ba konda biso basana kata misala mabe basina ba partenaire satan makila ba sozo tanga ndengwana bato so kufa bango bazo ba poste on a zo solika masoloti ba tika na ba poste souffrance ya peuple congolais liwana biso et ça la bango bien
yo so moteke batini ambulance avant même concert wana ebetama ambulance ça il y a déjà 4 ambulances au kota avant concert ndani bino bobike ba dege ko sala mama na l'église na biso nzamba pesa ba full pe na l'église mususu o mona bena full o sakana te o mona ba ambulance na l'église wana o mona ba salle de mort na l'église wana pas de prévenir kaka mutokola pasteur Mutombo azala ba membre belé na botanga bakomba bato mususu kutino tango azalaka pena papa archi soki na armée de victoire on a prêt à craquer yo somone bambele césar ki wana on monaka ba salle à église ezala bato belé ba salle de mort na sima on mona mais tala mboka na biso partout ne on les batonga bazandu batonga ba fongola ba société bango nde bazofongola mingi ba cimetière yesa bango plaisir okufa biso na ba morgue yesa bango plaisir or que bakonzi babundaka po na peuple na bango toza abandonné mama bene soko le ba vérité makala soko le ba vérité ba enlever yo toza abandonné tokufa na nzala tokufa na ese na masasi tokufa na ba conseil ata moko mama bene donc makambo esala baka na mboka na biso na bamboka mingi ezalaka te. Merci beaucoup papa Vincent Makela, vraiment tout le monde est sous mon limisaka mama bene limisaka na pardon et puis na état ya ba makambo tozoleka na mboka ba conseil ko ezalaka te kuna na ese baka bato bazokata bato bakingo bazoviole basi na biso bato batikala baveve na baveve bato batika balofele biso wakaka masanga concert kobina tout ça et c'est la tidate et c'est tout ça de cœur na bandeko na biso tout ça attitude moko méditation poto benga na banguna na mboka na biso est ngwane kei mais biso na kisasa ba fête na ba fête ba concert na ba concert mama bene ezama wa mingi ezama papa Vincent Makela vraiment balandi Silver TV to comme na suka émission na biso ya lelo ce que c'est pélicio te limbi c'est to bika o ezalaki et salama ki poso salama te passer mais pas ngaka ya koloba te loko e salami o mo biso to ko vanda po na koloba vraiment na to comme na suka émission na biso papa Vincent Makela un mot de la fin et puis ceux qui likam on ngena tuna yo olobi yango te. Est-ce que vous avez mutu mais ngala tuna mutuna la ngana question na ba question na ngati okyo lo bango et peut moi quelques personnes bamboti ma bene na ngambo lo bati parce que ça mawa mingi ba conseil comme ya ba nzambe comme ko boma batu tout simplement ndenge wana na batu pe baza matoyi mangbongi batu baza matoyi mangbongi. Mama bene, soko tangi na mukana na nzambe na Psaume 150. Bakum saka nzambe na sanctuaire ya nzambe na bastadi te. Oui. Lui approprié pour kokumisa nzambe, koyembe na nzambe, c'est dans l'église. Dans son église. Et ça la bastadi te. Basta tout tika na ba vita, ba imana, ba masembe, ba nini, ba tonga ngo pona. L'équipe. Est-ce que vous comprenez ma belle? Très bien. Si vous avez beaucoup de sanzambe, bon ça la mona église. Yo somona mu kolonini concerne bon ebete mais l'église va toi koufi. Na ebite so excuse oyo kango. Concerne betamina cité Bethel na amen. To pa ya papa archi. Tout ça allez battu koufi. Ba mort eza ba kele na bani oyo kangwa mais pour les gars de stade wana parce que ça ba lié à sacrifice mama bene makamna lobi na pesi no révélation nan ba ka te mtabeti conseil dans l'église moko boye to l'église na yeboko ba to ye plan craquer ba to ba kufi o moni ba bisika wana eza bisika ba sacrifice nebe bela banganga o ba sala ba kiskuna pona l'équipe gagner bangangana pe bato na soit disant bato ya nzambe bakoma ko fréquenter bango po basala ba succès na bango po ba yebana lupe bana bango bata
Maman, et ça va droit propriété, ngai mutroko na ngaboye, na ke conseil de stade, na balobonza monga na yebi, na okenete. Na okenete. Et ça lui approprié Nzambe, après ce que tu gumba belaye, na gumba belaye l'église. Bisca raté. Le corps a battu bakufi. Na sala bambeto boya après ça batute. Na bisca mbote pa na yo moko. Et pas ya moto filmé biso, je suis Luanda. Mbote pas ya non valable. Na bosse était passé flamme d'Angola. Nazana beskiza kopesa te. Donc pour naza awa motema nangeza pena malamu te. Mais bato bakufi wana bake perte. Pe milimo na bango bungi. Bake perte. Pe milimo na bango bungi. Donc mbala sima bana na Nzambe bosi bomoni. Bosi boyoki. Pe boso vivre. So bosi mayele te. Etalibino. Bon, on a perdre vie na bino ndenge wana. Pour na succès batu mususu. Oh, bomo ya muteza sacré mama beni. Vion Nzamba pesinga na yo eza sacré. Pour na mutu yo ke kokufa. Pour na bona mutu mususu. Ba sacrifier vie na yo eza mawa mingi. Tika Nzambe asosoli sabatu. Apesa batu mayele na bososoli ya kokima kaba makambo yo. Poete babiki sama na kombo na Yesu. Tika Nzamba pambo la bini. Merci beaucoup, Patriarche, Pasteur Vincent. Vraiment, on a passé une peu merci. Batnos Bolanda Rabiso, na Ciel Vert TV, au Bolanda émission. C'est comme Elio, au moni en partager, en s'abonner, pe na Ciel Vert TV. Vraiment, bandeka papa Vincent Bamboto, c'était pour tous en amawa, tous en matanga. Ngai de ma part, na pesca mes condoléances. Na batunyo sou batiki biso, vraiment, ils ont tellement pas si tu as vraiment stressé na nenga mukete mais Nzambe vraiment a réconforté ma bota oyo ba père de bandeko ba maman na senga na bino mama akengela rabana matika mwana te mwana tambola nenga lingi ba maman pe me bana ba conseil que mwana ya inane 2 ans okomi me place pour penser eloko concert ya munene bon mwana muke obi mboka so nenga ni mamele kaka vraiment. Bossa est prudent sur la tembala sima. Bon les conseils na pesibino. Bossa abonner massivement. Merci na je suis Luanda Brown. Merci Père Caleb. Bossa toujours wana. Non il se bino kake. Bossa tenir sur ma mtonito ça la pona fondation Macbé. Ozana eloko routine, ozana quelque chose. Faut ça là pona bana bitiki to calamité tozo bana barsion ko ki osunga na ba effort na biso moko. Vraiment ceux qui posent à partenaire. Et on a vraiment bien, vraiment, on a pété nous en beauté belé, mbala si tout le monde a soki nzamba battre les choses tous sous la vie, tout le monde a le numéro de S, mabo s'abonner massivement. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon nani. Loboko na tata ese moi milikola bani kabila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.